chanteur moto le côté mobo a commission qui sont neni soit disons ngai bazo dropper yo faux chanteur to la soit vérité na ta be comme no sugo ingratitude mabe ba kanga ba koto ngiri koto ngam na binisa yo king na poto na binisa yo na komba keser na kari na ngai petit bo pe yango kala mingi ti bo ko pe yango tala en tout cas bayebaki donc toko quitter ko sala événement où ya ko rendre hommage na vie na biso King Kester Menea na ba date où via zaki na mbete hôpital musique eko kabula batute mais sur na moteur mabe solo là solo là Bonjour, Bato Bolandaka, chaîne Obolinga Mingi, www.njktcadenceinfopromo.com. C'est parti abondance, comme changer. Le lot, vous avez na droite nanga, vous boyebie, à gauche nanga, boyebie. Awa tozana salle, il y a papa, les koumou, les grands frères, il y a baleki. Chacun molenga oyo azako pesa honneur ba congolais sala boye en tout cas minga lobezate tout ça pona sango ya malamu oyo ekoleka événement ya makasi ya evala malakoze King Kester Menea bozala branché connecté abonné na chaîne na bino Obolinga Mingi NJ4 toujours le blaka parce que banda evala malakoze King Kester Menea banda kufaki oye komi tango ya ko rappeler bolamu oye asala pona bato o asala pona ba misena o asala pona batabiro na ye eza ebele lelo toujours ko partager oyo sengi toloba lelo awa bozomona déjà chef de répétition Ade Lokela Azana Bino Awa avec Eder Homo, le roi de Tchalouf. Voilà, tout le monde était battu au bazali ko soutenir soutien au bazali belé, ba prophétique bazali. Allez moi mirai moi na beba en Espagne bazali batu baza ebelé. Surtout ba baza ebelé pourquoi parce que masolo za ndengwana basandindi mbala bon tout. Voilà, donc on est directement dans ma zone abisso. Bonsoir, chef Ade Lokela. Bonsoir, NJ4. Autrement dit, Bati Libondas, Zénith Olympe. Donc, donc certes, on a vu un Minga Rolobezati, merci pour la parole, Pessinga. Tu es pour notre mémoire. Papa, grand frère, collègue Nanga Moussala, patron Nangaï, tout comme Mbela mi déjà Mbela, tout Mbela, dans 2 semaines, donc tout quand sa mémoire n'a pour 3 ans dans sa mabile. Bandeko, Bayaya, papa, maman, Mbote Nabino, Tokufaka, place qui ne doit éviter. Mais l'artiste va kufakati. À un moment où on a vraiment comme ça. Grand frère Nangaï, patron Nangaï, King Kester Menea, qui son nom cerveau zampien, là c'est Ali. Vraiment. Azan qui bien. Pour comprendre. Ade Lokela tiazole la bouée parce que bien faisait belé bolingo bozomo na binomoko souci ils na bato bana souci ya ko bungisa moto yo aza cher na kataker na ye
nasira bozomo na bino moko émotion et ça toujours tilelo ici la raté parce que vous comprendre les années pour na kolakisa pena oui ba o bozoloba na ba o bo sepela na ba o bozonyore to bungisa cher parce que mutu azaya ya monene nenga mona zali awa je suis enfant o boyibi parti l'abondance des créateurs voilà tous on a moi aider au monde pour nous sommes mais tout ça peine sengo parce que voilà bonsoir Eder. Bonsoir parti l'abondance 1J4 donc un jour à 4 jours donc on a jour moko donc makamunyo surtout et salama na jour moko yango bozomo na ba œuvre donc collègue ya musala parti l'abondance mais bon il y a fongola masolo na ndenge ebele ya minene donc ezolakisa ke nzambe azo pesara toujours pour yemta pesara bon na pesi bonsoir na ba mélomane nyoso oyo balingaka King Kester Menea o bazako lingaye o ba kotikala ko lingaye toujours donc tout ça awa na 92 Rue Parade na Raymond Kenon donc salle oyo eza na disposition ya ba victorien donc ndenge bozomo na parti l'abondance 1J4 bureau pe eza awa na kati oyo nyoso to aza na besoin aleka ko sala émission et alo balikambu donc parti l'abondance 1J4 aza na présent donc ba melomano nyoso to ba rolinga King Kester Menea mutu azamani kwangolo soso donc to pesi bino bambo théâtre to zongi lisusu na mukola lelo pona ko zong sabino mémoire que toujours que na 3e année le 18 février tout ça ko rendre hommage ya King Kester Menea donc o nyo surtout bazala ki proche à Kester o nyo surtout ba rolinga banzemo na ye balinga ba œuvre nyo surtout a rosala ndenge chef ade lokel autour bana bino que l'artiste ne meurt jamais donc tout ça na ba vena biso Jomeri Kingekumu baza toujours peme na biso lokola ba vena biso ba vie Alexis Yamamoto donc toza na ba vena biso Fanfa Kaninda toza na ba Defis Nkembo toza na ba Jansi na pesi opembo théâtre na ebike o zanga te o zala parce que o ezelo ko vient na yo donc o zala ki toujours proche vient na yo bon et le rotoyer awa wapo na koloba donc ezaka rapona ko zong sa sous hommage sous ya vie et puis pour na koloba ke date exacte oyo février eza pona to kanisa lisusu vient na biso King Kester na ndinga zalaki na biso c'était un vieux qui était bon mais date il y a les 11 biso to tché date il y a les 11 parce que date il y a les 11 ou les 10 ou les 12 ezali date au via zalaki na mbet hôpital il était souffrant ba o bazaki poche ne ba yebaki donc to ko quitter ko sala événement o ya ko rendre hommage na vie na biso King Kester Menea na ba date oyo via zaki na mbet hôpital donc yango moni date oyo tozo préciser bino ezali le février na adresse oyo to pesa bino donc bino nyoso tout boya ebele to sangana nde balobaka ke musapi moko esukulaka elongité tozala ini pona kozongisa susu ko rendre susu hommage na vie na biso King Kester Menea donc mouvement eza toujours au grand complet Victoria ekoki kokufa jamais Victoria eza toujours au grand complet ba Pichu Kimana ba Jani Mangomba ba Mulus Kanto ba vie na biso Safo bazali venanga signora de Patra Homo na Irlande na musika ba ozana biso elongo pona ko kabola susu mawawana na bosani tepe ba tozalaki na biso na bana basi lokola banene mabaya bazalaki na biso lokola ba mandeni Judith bazalaki na biso et ba Solange Kofwanga et puis Fila Basele Bazidane voilà donc et puis Fila Basele na bosanité toujours ba courage na nzela wana mais et kozala bien susu ba mona yo susu na kokabula susu mawa wana pona vie na biso donc ça les trop quoi donc boya ebele
na sika oyo je pense que donc toko beta musique comme d'habitude et puis ils en a invité pe bazali ndenge bo mona ba fiche parti li bonda ça zo pe sabino tweke ya ba invité oyo ba rozala na biso le jour ango pona mukolango en tout cas oyo kaka na zaki comme message ya repasser bino yangwana merci et der womo mingi ya lobesalité babi toza awa toujours pona kaka koloba ngiki mvula obunda trop amona pe passer venanga Serge Makobo ve Jean-Jacques Kande boza ebele mututu o etangami venanga bongolo boza ebele na lili na pesio kama nakata na 3 et ça la bien babi kama ça ta tout mona yo mais ba o etangami ndeti venanga des affaires tout ça besto mona pe yo venanga Dédé de l'Ndombe Vendomba pardon tous les staffs comme sous Camis aussi Camiso Tona Fernando Venani Mavela Makuiza boza ebele o toki kotanga ba kombo no sauter mais o atanga mi pena proche ya emene ya kwa mambo oboyebi na ndenge ya vie normale. Pourquoi pas sali yangoyo izo tourner bozo mona tout sengi na biso mbongo te ba mission chef ade awa asengi mbongo te senga boya sali za nango pour na partager bolingo na souci na ebite nzambe azana bino pe azana batu nyonso oyo kopesa bino pema ya partager nyonso oyo koleka awa pona ngai take pati libondasi naza pena mwana o bino boyebi King Kester Emeneya c'est mon père nana poto awa collègue na ngai grand frère na ngai chef na nga collègue na nga takende ko na nga biso tout oza awa pona ça mais chaîne oyo ti etelemi boye na conseil pe na courage ya yemoko o boyebi et voilà mala cause King Kester Emeneya na ba conseil mona continuer musala oyo okeli boso parce que za mona oyo osala honneur rebelle pona ngai et on le lot oza awa pona koloba kaka pona bolamu oyo ya sali pona biso pourquoi pas disons Benzman minutu ba masa nyonso oyo boza partout na Belgique pourquoi pas babi boza ebele moyen to loba nyonso zate mais non ça micro pas ya chef ade Kapangala babi tous les mutu abetaka forme mutu oyo ayebi rayon mutu oyo alingi abzana nesengo les 18 ça les ali awa ve chercher molenga zawana babi métro Remo Crémo zawana pona ligne 5 minutes na makolo comme na yo sous na voiture te prophète Ilik azawana si pona prière pona ko cha toujours le beaucoup ya nzambe ezala na partout yo babaka na mokili kufa to kufa biso nyonso nzambe ajishaka moto na ndenge yemo ayebi mais nana komi ko juger moto te soko kufinde ba juger yo konyorer moto oyo te o païen o chrétien Saint-Esprit atambola kana nzoto ya moto nyonso yonguni nazo sa micro pa ya chef ade tito de bi chef parce que discipline ya Victoire Eleison etambola toujours nengwana yonto lobi moto nyonso oyo aya na souffrance na bolingo ya evala mala cause au membre au mtabiro au musicien Solange Kifuanga Judith
Zidane Mama Toko, Nene Mabaya, Boza Ebeli, parce que Bibi Anakin, In Chum Chum, Tidjorobaz, Willy Libondak, Nani Boza Ebele, ceux qui combo et ceux qui sont toujours dans un temps, Babi déjà en goyo et côté la bino kalaté, pas besoin de temps. Balobi Mututo abeta forme solo là joue en haut les 18 ça les en goyo pour n'encore bosser ensemble na ba musiciens ou bazo ko partager mawa penesengo toujours étant la ranzela moko yamoni nous on samiko pa a déloqué là Capodas au binomoko boyebi ndenga bana ikolela toujours Capodas bobeta ba guidare mais mboka longue histoire na évité vraiment kundi na évité nini nazana mingi sur le basé parce que presque tout bolobi naza ko rappeler gaga naza ko rappeler oza mambo ya king izate ngai kingani biso tuzana simana yi tuza simana yi izate suki boyi awa botiabo amamba keser. En tout cas, nazo cracheuse de la vérité. Ah, tout ça m'a question. Il y a des gens qui gagnent. Mais ça va inviter, va essayer de inviter bango. Ngam na invité. Na ben si vient na fanfa de mon local, les maestros, ay pire sa caisse. Et pour sans oublier, hein? Vient na chando, vient na bipoli. Fumuntaku. Tout cela qui na yo vie. Na expliquer yo melaka ngingi tina kwani et veo ashifito foremani mkartana ogilutula bozana temps dani takezo bozana temps basingiangi ule bondaki Didier Robas petit nanga super mec Zenith Yannick oyebi ba Canada na tina kwani to kinda sa ba 6 mois ba 3 mois ba ni tuzonga mais melaka ngingi pona onera vie na yo sans yeto na mboka o te petit nanga mbongo na suka te ba mubutu ba daye ba ti bala ba mubutu ba kufi ba ti ba mbongo petit nanga soit disons peut-être non ba biti ça kufi ati ba mbongo Zenith boule petit nanga boule Jani Mangoma comment on attend yeba ça la vision maintenant on s'est mis merci na VCC Molenga papa masa nanga pire Drumera Victoria maneno o abeta na Victoria avant na Victoria tu na Voza masu de Brende après si so sal après si so matos pour na petit na keser leki na yi ya te tout ça au 20 € à cause au 20 dans l'entraînement ah ça ngo na cadre et puis papa Sesquin ba concert ko fait beta liboso na poto ya papa Sesquin ba vena nga caisse patron nga VCC ba pepe calé ba papa o mba ba te belé c'est manager c'est producteur mais il y a des personnes à gare sur Gaïta sur Denis aux Adanzino il y a nega Dimitri on y va ça les aïe on était on a tous c'est belé ça fait plaisir la scène Congo c'est merci aussi président Niboma bien de Salemba à de Salemba il y a Biga Gildo tous ensemble là Bata Vita Dragon Oranzo Bata Imana Bilima Boya on est ensemble les King of King Forever Azalagi Nabino Bolinga Guiye na ba fito balinga Guiye tu invité nous Boya Royo Gaye tu y maranzem nae tout ça qu'on aurait et puis pire massa nae avant monsieur Lanzambe pasteur Tambolukoki na ba kinini mais sous à côté na ba nord Kivu pasteur Tambolukoki oza baleki nayo bana nayo tout ça quand mémoire ya camarade nayo ya frère nayo na miniture pasteur Luc Kubosa natiki non nakata ba Hollande kuna na kota miliki kota biberon on est ensemble il faut ça commissariat
bakoto oyoka musique ya na olinga ki trop osala ba témoignage na premier anniversaire na ye ya de na ye lolo mutima wa Salem Service Gode Kimani Veshi kona Jakarta ba Christiana kwa sa Pepe Akunzi ba Loris boyebi bazinga Kemba to quand mémoire King après King calamité cela il y a Vietnam il y avait beaucoup on est ensemble toi famille toi famille ndarumo me ba chambre ya okabona ndawo za parler moko qu'est-ce la chambre na et fait beaucoup de chambre na vous comprenez bato Zaiko bato Viva bato Victoria bato langa Shoksar Empire Bakuba ba clan wenge na kotanga te so o fulani no ba clan wenge ba fana clan wenge ba fana Viva la Musica ba fana Victoria ba fana Empire Bakuba OK Jazz a Friza mona ngabeti na beta beti mama vele na betaka vous comprenez boya va dino vang no invité au dino nous sommes no beta kipia tuona yera ko beta ngo Ventumba Vekaber boya on est ensemble tu vois maboko mimbale mais na remercier mingi bato Brazzaville connivence tout solo la ginayo connivence Ben Mkacha Lembola Kovo Milandu il était comment de Brazzaville Kovo Milandu Festa Makambo Alire Miela et Roi Mutu Bouyeza na invité ba Betty na ngalo la ba Gigifal Boya ba Papi Jean Boya na bino Papi Jean oyemba na disque ya vient nga yaka na Betty na nga osaka na na micro Boya na bino donc rendez-vous à Ramoko na Raymondville il pas vu c'est ce que Molenga les grands managers les producteurs donc après ça chaîne ça va tout ils ont tchadiens ils ont soudanais ils ont katangais ils ont autant pengo donc akoyamba yo mais merci mingi c'est ce que Molenga nzamba pe sa vie longue vie aux longue vie na o kanisi pour la date le 18 pour aller kinayo vieux c'est ce que mais on a trop combattu vieux c'est ce que mais on a trop combattu mais o nzamba ko bolango ti nzamba ta ko combattre yo azo me mao toujours ba tika na si ozo mataka ba sa ba daichu o tika la toujours vous allez couler dans mututi oh azinga na juité parce que non mais merci mingi nzamba yebi na bomela mutema et puis chaîne o bona na ngoto chaîne o 1J4 oh et certa popolipo pas tu sais na ebite idéologie ngo Zakaria iba yango o so dizo so yi kingani bo o yebi gande zalai popolipo pas tu sais na 1J4 pese la nuance mamile là pese la nuance 1J4 ngompa me bokila lokono o chaîne ya mona na yo ya kana na yo 1J4 pese la nuance lobela ngope bona 3e anniversaire ya king papi mbomba to solo lagi pese la nuance papi chakin bo continuer ngana goya mona ya te parce que bigati et le nzoto et puis si givini mais na goya faut na renouveler na zoya tous en abino kala mingi zo comprendre mpala nki idéologie ga moko yo ebiga mamale idéologie ga moko bozala bo Karle uski njumba kokila inja papa sera ah nakomi kolela déjà tina kwani jipo nyenze kalami te mona na yo les boss maman Jeanne Mabela un gros bisou na bana on est ensemble Yannick Onyenze
En tout cas, nasi boyoki bino nyonso nyonso oyeleki awa Doli kiwa nzenza boza ebele bato bo soutenir chaîne. Pourquoi pas Sebakonde o alonganzala Zina Kusu boza ebele. Pourquoi pas nani susna loba babi arawe kineka ndengwana yemoko papa de papa master ba petit nyonso azali tara moto ya mote malamu boye papa stese molenga apesa sali mumba oyo instrument bato bokantaki adelokela azana valerité mais boyebi moni bolingo o nyonso asalaka doute na bana orchestre asala niti biso to fani tumisa to boye ata na osamela nzambe ye pasamela nzambe ye pasamela nzambe ye moko ivala mala koze apane ko samela nzambe na opesa mbote na honneur apôtre Tabudikok yo moko yebi lelo to soina yo oza toujours na bulungu pe na souci oyo ubungisa amina yo proche oyo baneko partager parole de Dieu na ye prophète Lik to bosanité yon to za awa to zo une minute de silence na grand homme na papa oyo abundi pona biso ba congolais na ndenge nyonso pona kimia ezala o boyebi papa Kisekedi yango tozana une minute ya silence pona honneur na ye. Mes condoléances na parti ya munene comme IDPS toza na matanga biso nyonso ba congolais o ekweli biso eza ya munene mais toza na kimia ya kutala nyonso ozoleka petit souka ya histoire bozala toujours branché na www.ng4cadence.info-promo.com tobosanete popo mokelenge mamilela soutien à binos important. Suka babi fafa kaninda wa Kongolo babi yende mudasima masolo ya kata masolo kondol ya NG4 mambo ya munene oya solaka babi tokolo ba mingi te kanfa na ngai merci beaucoup na soutien na yo merci émission comme na suka ya munini toza ko laksa bino sale ede omo merci merci na invitation merci na nyoso lobby c'est déjà un plus merci bien mon frère na moni olaksi bolingo o oui il y a reconnaissant ya vie na yo par rapport à poto nous beti ba forme rien boyer et ça honneur ya nani ya Eva la mala causé. On est toujours ensemble derrière mon frère Pati Libondas, on est toujours ensemble comme on dit, donc on est ensemble donc j'ai toujours été propre, donc tout ça bon c'est vanité des vanités, bon les gens ont vanité hein, donc les ressources n'engina baksa moi mon kigaka il y a ba collègues oyo ba massa oyo bazana kini courage toujours na musala, courage toujours ya mingi ba arc-en-ciel ba mamale petite napso à moi si Sephora doucement donc bino tout courage toujours. Et puis na bosanité na pompo miyake place aux ali en tout cas na pesio bambota trop. J'espère que bino peut reçoit opportunité ou occasion yako ko sangana pona ko zong sa sous mémoire ya mutu azamani kwa ngolo soso atari wambi les grands kisimbi ndenge yemo razarolo ba toujours dans son vivant kumbwani ya mona kukuta chilembia nzau. Donc na bandeko na biso boza ville bakoko limbola biso ba yebisa biso kumbwani ya mona kukuta chilembia nzau. Donc yem ta na opesa ba idéologie tango wana
ya kolobake betu batuba cascadeur veut dire betu par rapport à aux différences yena donc wana tuba idéologie avec King taro pesa merci à toi Pati Libanda merci Nassir le Tusuki awa babi toujours apôtre Tamulikoki apôtre Tamulikoki apôtre Tamulikoki apôtre Tamulikoki exacta papa babi yo eza nzambe babi King Kester emene ya akufi na sengo parce que efisi babi oyo oboyi na yoko ndima ye mokutu boyebi déjà alinga nzambe mingi na minu pete euro pete osola nzambe atena ko mo boya vivre na l'aise oyo bule o King boye yo tikali obongsa nzela na yo oyo tikali ka wela mamanyosa mokili batutu ya viva ye mo kunza lobaki za famille miziki eko kabula batute mais so za na moteur mabe ena système ya wikiki tototo sala mokili na yo ndomuni ya yo nza mokili oyo nza masalite olongo sala ya yo babi toza toujours na bino toujours na kati ya nini NG4 cadence info promo.com Sandrine Mbala yonde pourquoi pas bamasa nanga boza ebele bozebele chef Adé on a moins souka et ça par rapport à ça vraiment un J4 vraiment le temps ça d'Aïtou tant ça la où les donc il y a le souka donc tout ça vous rappelez gars nous avons rappelé gars pour na passer François Lola na remarqué passer François Lola yo yebiga et puis salon Musengo yo yebiga de le gérer à Mogo Mbutalombi, yé bigar. Tina quoi ni quoi. Pendant 3 ans, il y a King qui s'est remené à il faut revers. Et puis Élysée Mpaka, la Champs-Élysées, Fiston Mpaka, Jefté Ipeka, Lida Kazi, Yapopo, et puis voilà, na sanité, na Sefa. Pour ça, là, on a déjà. Son Excellence, Alain Akwala, Cerveau Bleu. Na yebi côté où sala hommage à ya Vietnam Totino Walembo et puis ya Ponga Lioni voilà mais awa na à Paris rendez-vous à Mogo na Rémoville pour un hommage à King qui s'est remené à 3 ans et pas VCC Molenga na Rémoville 92 rue mais quand tu étais chef de maintenant qui zana par rapport à parce que au secours c'est l'émission quoi c'est comme émission faut question réponse na kati quoi na moni si ba mouvement comme belé na Paris on habite on déjà va faire on va t'inviter à voir ça là en jour qu'est-ce un malade d'hôpital wasalagi les 11 jours on a souffrir et atariwami na mbet hôpital les 11 les 12 les 13 à Koufi toi na mbet hôpital na Koufité un malade bon ça soit disons 3 ans que c'est tu es bien ngoti ngam na lobi yango pendant 20 ans to moto mele 22 ans na tairiwam tu es bien ngoti 20 euros de l'entrée tu es bien ngoti Victor Zabiso ba oyo ba vechando bipoli na fulu cartouche mukatana wa shifa ogilutula safo banjangi elima et puis oui bigat Vila biso, Juju, Juché. Avec Juju à passant, ouais. Juché, yé biga idéologie ngo. Bah ça va commerce, ça va voilà, combat kesser. Azan gratos. Oui go, kusala hommage à King. Le King of. Ah ouais, pas VCC Molenga na Rémoville, mais trop remont que non. Na pièce on va se dire 8 minutes. Na makolo on se 8 minutes. Parce que dans GPS, il y a 92 rue parade, ce parade. Donc vraiment, il y a place à Bungati. Bissa 40, 43, Bissa 318, station à Mogo. Mais tu sais, mon commerce, on a. Pour ça, commerce, c'est pas bon. Ngana bien ngoti. Ngana bien ngoti. Date les 11 ans, bien ngoti. Ngana bien ngoti. Mais de pas de différence, il y en a. Ngana bien ngoti. Et ça, ngana déloqué là. Ce que ça pour au prouver biso so neni tina koni
mutu pamba yo mutu pamba on a parlé na yo na le made soloso ou pondu sur la le soir méchant si yo ko sanga te de pas ko sanga di bato ba sa commerce pour na kombo evala na mo bono bolinga giete sur la monde bono de mutu na beto hôpital a souffrir les 11 ti les 12 les 13 à Koufi au tel date les 11 commerce 20 €. Bato wa kene una on a victoire de bétateur et a victoire té bato victoire ta bon wa kene una té ngam na lobi yango pour to bomba yango ti na mo cracher la vérité na mo sans nango zugo respect à respect ga ta bo sa ba mnezi so neni boti ba influence na ya bien ti boti ga ngo vena nga poli na linga autour ba utiliser te poli ba utiliser ti répétition qui ne m'a bé ça m'a bé yo zalo artiste so beso mboki na o afuta o ka shoki o beti da yo ba pesa mboki wala kato te pe nane ya boye ba bi no tango kombo veobi petra so na yo tito za awa bonzambe ne muto e chabiso to buka so gi bonzambe te na nenge pe na to sala gi pe na ba esprit yango je solo là. Solo là. Parce qu'il y a reçu un tête, oui solo là. Alors, il y a un na tombo pas mon ami Konzambe babi mo kirikimia. Tu n'as bien solo landé. Babi a solo là parce que avec comme solo landé. Parce que nous d'abord na ko mo konzi na si wana kanda mais awa tuzaka na système ya koloba Martin Mapango na tangi kombo na yo. Oza na parmi ba petave oza sous 5e ceux qui 100 personnes ceux qui on a 10 ceux qui 15 ceux qui 150 personnes on a deuxième miti on a ma bête ve Martin na bengo vinanga parce que na yebi yo mo vie na nga respect na pesa yo mais c'est nga pas mingi et 11 au sur la boye pour na makambo evala au soli mabe parce que na okeli corona c'est na tona si va passer tout bien na habité vraiment professeur so yi ba maître chanteur moto le côté côté mobo a comme so neni so disons ngai yo so ki manato ngo ba répertoire et pour o ma live yo o yemba be disque simba o yemna disque evala bazo dropper yo faux chanteur to la soit vérité na ta be comme no sugo ingratitude ma be ba kanga ba ko to ngiri ko to ngam na bimisa yo king na poto na bimisa yo na komba keser na kari na ngai petit bo pe yango kala mingi ti bo ko pe yango tala en tout cas to suki awalelo parce que moni wana bana kingi so bo mona boye ezaka pasi ça passe mais le 11 août tu éviter mama kesse ba fotela ngombongo te to suki lelo awa merci beaucoup.